mais na ba sens de mon pour na bingai pour na vandi na kinga bossa et balabala oyo ce ko landi na ba norme na époque kala poto yende koya ezalaka dans les 6 au-delà de 6 mètres mais to komaka kokota na mituka mibale ko kayi ko leka na lisuste alors cela veut dire batu batonga nde mabe bango nde balelo bakomi ko mibenga ba victime alors pona ngai eza victime te baza ba victime te l'état azongisi batu na ba droit na bango l'état il faut appliquer force na ye pona ozongisa mututu na ligne à respecter limite ya lopango na ye. Voilà, netika kotala ezaki bongo ba maison commerciale ba bandaki ko teka bongo ba biloko na bango mais lokwa ndeto bakaka l'état za bongo nzambe ya se et bazwaki bongo décision ya ko buka pour que bazwa ba mesure bango tikala normal basala musala bango na ndenge ilongo bani des autres ezala te. Voilà, maintenant en général bosomo na ona lokola ba ndeko ba ute bongo ko buka bango banda ko mususu banga kwa ki bongo na balabala kwa ki na balabala yango bazo vider yango donc de bosomo na kaka bazo vider yango bazo tango na mutuka to benga bongo ba ben bakende ko gwa kango sikelo yo tongi place ya l'état soki aye po asala musala na ye il faut respecter ye po ndenga bazo fungola nzela boye ezokupesa kitoko mingi nzela ekoitana munene tokozala na ba inondation lisusu te. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika. Voilà, très chers amis internet, chers amis téléspectateurs de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, et grand merci à vous, internet Nabiso, si que abonné Nabiso, Nekalo Barabino, Yabiso Podcast. Donc, chaîne Zayanga, il y a eu Yabiso Nyos, Kongomani et puis Mingi vraiment diaspora, Liban à travers cette émission. Un grand merci aussi à Seigneur notre dépasse que Yemtasali que Ngalabino tout coup sur sur Moko. Et grand merci à mon équipe technique donc na Sima Caméra na Zabongona ingénieur José Mwana Changu Lisanzambe Mwana Mkina Bambongo na Ebele. Un grand merci à Trio d'Enfer Batumoko bien et grand merci à mon sponsor privé, mon vieux Charlie Waingu, il y a Maman Coco Machatima 001 Héros dans l'ombre. Un grand merci à les amis de Watakin 24 depuis Turquie. Un grand merci à mon vieux Derlin Mitouvova, notre pasteur. Un grand merci à mon beau-frère Jérémy. Un grand merci à ma grande sœur chérie, ma grande sœur BBC Stati allemande. Un grand merci à vous. Pourquoi penser à remercier ma grande sœur Lana ainsi que Clarisse. Donc un grand merci à vous, mon vieux trésor, le tournoi de l'homme 500 000 valises à Bilamba. Et il y a Maman Laetitia Kandolo. Voilà, chers amis, Toza Lelo lundi, donc 10h45, heure de Kinshasa. Awa na disika Changu Nazana arrêt Tobenga Bongo abattoir. Et pardon, arrêt tribunal Oyo. Na Simana Bozomona Ezabongo boulevard Lumumba.
donc entrée ba mitu ko ezo utabongo na se bazo utabongo aéroport international ya Njili ba bazo matalikolo bazo kende bongo vers ville ba Moamba ba Funa et tout consort là maintenant ngas ko naza na katikati donc na koti na kati na aro ba benga bongo tribunal oyo ba ndako ezalaki boete ba ndako ezalaki pena kitoko mais na bokasi ya gouvernement congolais ndenge bazwaki bongo décision ya ko sala ba route secondaire pour na ko lutter contre ba embouteillage pour te bien na Kinshasa ba bouchon pena les carapena makasi ba mituka ezape tellement ebele ya kosaka na ozi batu ozi ba mituka na nzela to tambolaka esika moko yango le gouvernement congolais bazwaki bongo likanisi ya kosala ba route secondaire pour éviter ba embouteillage wana pena en tout cas un grand merci et puis yango siko lelo na kiti awa na Masina sans fil donc na Masina quartier sans fil. Alors pour na Sabino ndenge nini excellence Léon Mulumba yaki bongo na tozobenga ngo buka ba yaki vraiment ba buki ba pala oyo eza batonga ngo na ba norme te esika ote l'état esengela ki ke batonga bandaku bango batonga ki wana bon ndeto baka l'état za nzambe ya se ayaki lokola ba osala bongo route secondaire awa bozomo na nzela autant ba osala ngo akobima bongo na boulevard Kulumba akobima et après Kulumba akomata kende bongo et quand il traversait rivière Njili tia okende bongo na Kingabwa poids lourd siko wapi bandeko bano kende ba centre ville kuna et tout consort là donc ba route secondaire vraiment eza pena bongo les embouteillages à la ville province à Kinshasa et alors moi quoi bino molobe na bino Watakin 24 les lions de la presse congolaise akitaki awa ala bino avant parce que c'est avant le gars misala les bandits te avant tout l'axabino et s'occuper misala et bandits to koya vraiment tout l'axabino ndenge nini misala sotambola awa na arrêt tribunal vers Masina sans fil alors ndoko gestion bungu to sana nous pressé à ko kita nous te ko lakisa bato o basola na biso la mit oyo do ndenge nini vraiment banda ku ndenge ekomi et puis to kozongela bango dans quelques instants. Je suis branché. Merci. Minga kolobezate minga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo. Voilà donc bomoni bongo na otiko laksabino ndenge nini ba ndako uti bongo kokoma donc ezalaki vraiment bien mais lelo eza sur l'inventaire c'est parce que ba tonga vraiment na ndenge elongo banité alors naza awa na direction arrêt otobenga bongo arrêt tribunal donc arrêt tribunal na ngambo ya Masina sans fil alors binomo bozomona lolenge nini ba ndako komisa te ko bombe kwaki so ndeni te ezande ba engin buka ba ki bongo ko buka pour que ba zo bongo ndenge nini ya kosala
ba mesure pour na kosala bongo makadam to bien ba route secondaire. Donc c'est très important dans la ville province Kinshasa, dans la capitale en tout cas c'est important makasi. Alors donc je suis Mungu toza malé merci pour cette belle image. Tozo kitasko tinase to la sabino kaka ndenge nini ba mapangu vraiment est commis donc to la sabino puis quelques populations pa koloba. C'est important makasi. Pour mingi bazolela bazo condamner pe l'état ba buki biso et tout comme ça là mais foye ba esika nini ya kotonga et puis na esika nini ya kosomba koza na mokanda ya cadastre oui mais ce que tonga esika elongo banité vous allez toujours condamner parce que l'état a bongo nzambe yase donc toye ba esika nini na kosomba puis esika nini ya kotonga. Merci, restez toujours branchés juste après. Merci. Bizati mingi kolo bizati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, ndelo kaka tozana disika changu précisément na commune Masina quartier to benga bongo sans fil et siko wapi na arrêt tribunal bazo ki bongo mokano ya kobuka pona kosa bongo ba route secondaire pona boulevard Lumumba en tout cas embouteillage na ville province ya Kinshasa comme on lokola momesano naza pena ba habitat ya Masina ko sona bango est-ce que ndenge événement eleki ba sepeli to ba sepelité to ko kango à travers cette émission. Mbote papa. Comment est-ce que on a David Ndala? Pas David Ndala, Vandi Koto. Ok, merci beaucoup. Tango mona kiba, j'ai ezalaki ndé. Ibi oza victime parmi bato babuki. Il posa victime. Bon, koloba victime, ce n'est pas bien, monsieur les journalistes. Ok. Parce que ce qu'on le dit victime, cela veut dire mutazaki na badroit na ye, baye ko buga ye, c'est ne mutaza victime. Mais na ba sens de mon pour na bingai. Pour na vandi na kinga bossa eseti balabala oyo soko landi na ba norme na époque kala poto yende koya ezalaka dans les 6 au-delà de 6 mètres. Mais tokomaka kokota na mituka mibale kokai koleka na lisuste. Alors cela veut dire batu batonga nde mabe. Bango nde balelo bakomi ko mibenga ba victime. Alors pona ngai eza victime te, baza ba victime te. L'état azongisi batu na ba droit na bango. L'état il faut appliquer force na ye pona ozongisa mututu na ligne à respecter limite ya lopango na ye. Alors victime azate d'après ngai. Donc take moi na mboka yemoni ke non baza ba victime te balke babuki bango mais baza victime parce que ba yibande l'état. Ba yibande l'état balabala ezaki munene ba yibinde l'état. Et bongo bandeko bazo déclarer bazo benga biso à tout moment ke na babuki mais bazong c'est bon bongo te okolo balango ni place wana. Ngana ko senga bango ba melande ma ya pio oyo ezali développement. Mboka na biso etikali tango mulai ezo bongate. Maintenant c'est rappelé na maloba chef de l'état. Na kokota na ya pouvoir à Olobaka na kosala Allemagne d'Afrique. Allemagne d'Afrique oya comment? C'est avec de telles choses. Sur le plan infrastructure na mboka na biso to biso peuple to tonga to mitongela na bandenge na biso. Alors l'état lelo il faut zongi sa mutunyoso ayeba avant atonga, avant asomba lopango, il faut recourir na l'état. L'état ayebisa ye place wana eza ko somba to eza ko somba te. Place wana eza ko tonga to eza ko tonga te. Alors eloko wana nde ezangaka. Mais loko la biso to croire na message à chef de l'état ya ke Allemagne d'Afrique oya na Congo, moi je suis pour ça. Mais c'est tout congolais mingi bakina bazolinga te terme wana nazo misa Allemagne comme pardon Congo comme Allemagne biloko wana bakina ba la ngote. Mais oya zo boya ke Congo ko komaka Allemagne d'Afrique te tozana ba Congo mi balé il peut traverser na ngambo ba kobenga epeka congolais mais pona biso bana oyo to kubotama na mboko tokola awa tozo croire po Congo pe bunga oya boya akatisa na ngambo ba kobenga epeka congolais. C'est juste ça on a ngolo bana makambo wana et muto abongo aza suspect aza congolais de père et mère te. Oui. Surtout ça congolais de père et de mère yango na assemblée ko na bazo bunda pona biloko de père et de mère. Voilà moi na mboka take moi na mabele pe awa na Masina sans fil awa. Est-ce que ndenge batu balobaka ndepe to ebisaka bango misu bandi marate. Est-ce que ba terrasser vraiment na Masina etikala kozala te? Terrasser etikala kozala na Masina te que surtout quartier sans fil. À part terrassier Moezalaka sur avenue Victoire, juste à côté il y a hôpital Roi Baudouin. Ezalaka kaka moko mais quartier sans fil wana eza quartier boba. Quartier sans fil terrassier etikala kozalate. Mais quartier sans fil ezana bato minene, il y a des colonels, il y a du personnel, il y a la présidence de la République. Bato minene baza awa. Banda ko minene eza awa. Des grands commerçants, bato mbongo ebele baza na quartier oyo. Mais batonga banda ko kanda.
terrasse etikala kozala te. Alors biso to sengi to banda ko senga l'état congolais aya ameka ko urbaniser quartier ba canal ekota. Alors ndenge to moni boy to sepeli mais loko ngana ko senga ezanini l'état congolais azwa biloko donc en charge donc azwa vraiment biloko au sérieux parce que tozo zela to lingité babuki boye to komo mona ba 9 mois 10 mois 12 mois etikala boy non ba tshela biso ba canal ba urbaniser quartier bonga parce que banda ko valer ezana katia quartier awa ma yeza la canaliser donc il faut protéger ba mapango na biso voilà quoi. Okay. Merci beaucoup à mon amboka journée malo le message est bien passé. Merci okay. beaucoup. Merci. Voilà, chers amis, tous les spectateurs. Donc, na za toujours awa na commune Masina et sukwa puis kola kisabino nengenini ma kamboizali ko salema vraiment mais sala pe salema donc Angers est déjà libosona ne ko je suis mon to kita pena malembe to laksa ba imboka ba kongomane surtout mingi ba diaspora ba baza bongo libanda ya mboka bana ya Masina ba notable ya Masina baza bongo libanda ya mboka koyeba vraiment ko se manifester à travers cette émission na ba commentaire na bino bo tapina ba commentaire ba j'aime na bino bo like nerba ka tout apena na page sur TikTok tu apena TikTok wana en tout cas bo continuer toujours kobundela bongo ba komi na bino ekozala pena malamingi donc bana Masina o batika Masina tongo en tout cas bo kende vraiment toujours na chaîne bo s'abonner bo partager tout le monde bongo ba commentaire na bino ekozala pena malamingi merci beaucoup. Ya kolobizate, minga kolobizate. Ya biso yangoyo, oyo eza biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso. To sali me kondi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. Ba we do a begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumute pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Voilà, netika kotala ezaki bongo ba maison commerciale ba bandai ko teka bongo ba biloko na bango mais lokwa ndeto bakaka l'état za bongo nzambe ya se et bazwaki bongo décision ya ko buka pour que bazwa ba mesure bango tikala normal basala musala bango na ndenge ilongo bani des autres ezala te alors ba poto ya courant oboso mona ba poto ya courant wana ba ndeko bazala ba sima wana yango siko ba kotia bongo ba canalisation ya mai tu ba terrasser et tu évites ce bâton à gauche et tout à droite tu évites donc petit boulevard oyo to pe route secondaire oyo et ça vraiment important makasi donc ndenge ya bandi bongo na boulevard Lumumba ako kende bongo ti Kulumba ebimi Sep Congo à traverser rivière Njili ti akokoma bongo na limité poids lourd donc ça vraiment les kansimoko malam pour roki mabongo bambouteillage donc restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso podcast ah sika besoin d'informations vraies donc tous vraiment awa toujours l'axabino arrêt tribunal botato na kati siko to apena kati mpanzi ya boba mpanzi ya sans fil botala bino moko ndenge misala vraiment ezo salema restez toujours branchés sur cette chaîne merci. Zati uti musika essentiel to komi minga kolobizate ya kolobizate minga kolobizate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo odu wa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumute pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo nanga ya libela
ninga na ngai motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba. Voilà, maintenant en général bozomona wana lokola bandeko baute bongo kobuka bango bandako mosusu babanga ekwaki bongo na balabala ekwaki na balabala yango bazo vide yango donc de bozomona kaka bazo vide yango bazotiango na mutuka tobenga bongo babeni bakende kobwaka yango esike longo bani pour que nzela etikala polele alors ntango bakoya kozwa bongo bamesure mpona kosala makadame et puis baterrasse bazala susu na difficulté te donc ndeka tolobaki ndeko wana otiko baeloko moko eza très important baotombe vraiment boza vraiment bavictime te c'est parce que botonga nde place elongo bani te donc botonga place elongo bani te et c'est pour cela bomoni bongo l'état loko azalaka nzambe asazwaki bongo décision ya koya kobuka alingi vraiment nzela ezonga mpena ndenge ezala vaste et puis mpo bazwa temps ya kosala bongo makadamo misi tobenga nini bapetit boulevard mpona mwa kokoso ya mike ezala te yango bomoni bongo bandako babuki mpe nyonso te balongoli bongo banda misu balongoli bango ba 10 mètres misu balongoli bango ba 15 mètres donc moi biloko mo ya bongo baclôture elongwe na ndenge ya mabete quoi donc baosa pena mosala na ndenge longo bani en tout cas coup de chapeau na excellence numéro 1 ya ville province en Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki ndenga lobaki no Kinshasa ezobonga et tozomona pe ba misala vraiment ezosalama félicitations na excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notre garant de la nation en tout cas Fachi Beton musala vraiment ezosalama en tout cas bandeko botika koyima eza bien ya biso nyonso parce que lelo soka toza kaka na bambouteillage eza pena malamu mingi te puis tokoki mpona sans fil baterrasse etikala kozala te mais lelo bazwi bolikanisa kosala baterrasse parce que mvula soki ebeti mai elekaka normal ekotela biso na bandako te tozala vraiment calme bana ya masina oyo baza bongo libanda ya mboka diaspora donc bomanifester à travers cette émission commentaire na bino j'aime na bino bolike eza vraiment important makasi lelo tozomona bongo clôture ekoyi donc clôture ekoyi buki vraiment babuki bamama babuki bango parce que bazosala nzela donc na meki moki kosonga nsima azoki boliboli bakoya kolanda émission na mois retard donc toza na commune ya masina entre quartier sans fil et quartier boba na boulevard kuna na entrée na biso eza bongo entre tobenga bongo entrée ya tribunal donc arrêt tribunal et bien voilà bon moni bino moko ndenge misala ezosalama en tout cas bana masina bomela pena ma pio misala ezokende malembe na ndenge bongo longo bani pe tokoloba pe susu ezala te ndenge basali na avenue abattoir bandeko kuna bazolela babuka bango lelo temps bazwa pena temps baka suko sala te et ceux qui voulaient beti en tout cas population baza pena na souffrance ya makasi na avenue abattoir alors awa na sans fil tolingi ezala pena ndenge bazobuka boye misala esalama et vous appena malo mingi voilà et restez toujours pensé sur cette chaîne en tout cas à Ndesika Bojara ba information merci beaucoup merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, Nerlobert Labino Tozana Dissika Tchangu, précisément na commune Massina, à Rotobenga Bongo tribunal, entre Sans Fil et quartier Boba. Donc, route secondaire Oyo, il y a Zobi Mabongo qui est liboso wana Sep Congo a traversé à Keko Mabongo vers Poilou, a traversé rivière Njil après Bina Poilou. En tout cas, félicitations na gouvernement congolais, surtout Ming ville province à Kinshasa, papa Nabiso Daniel Bumba Lubaki, Nenga Lubaki non Kinshasa ezobonga et tozomona pe misala pe ezosalema alors naza pena papa Nabiso à la moni à Télémia à kosike biso pema qu'est-ce qui se passe net tout le monde Télémia belé en tout cas c'est très important. Mbote papa? Mbote papa. Comment est papa? Nazali comme Nanga Mpoi, ingénieur Mpoi. Papa ingénieur Mpoi. Tout le monde est au Télémia. Bon, toyaki ko bongisa école pour ngai mutuna tongaki yango. Bapesa biso préavis ya 1,65 m pour totikela l'état musala na ya sala musala na ye. Donc 1,65 m. 1,65 m. Voilà. Tango bapesa ki préavis qui dirait à combien de bon, c'est depuis le mois de novembre où bapesa biso préavis.
comme c'est une maison en étage, tu as déjà isolé. Place où l'État c'est Yebisaki Biso, prototype de l'État, place naïe. Tant que vous avez bana bazaki na casa ba salle de classe. Te bana bazaki na salle de classe te. Misaki bango. Misaki bango que non ba déjà ko ba ye ko buka et puis ba buka ki côté où tu isolé qu'il n'y avait pas un danger. Ah donc ba danger ça na moté. Te danger. Donc peut éviter. Te ebe donc éviter pour to kamata déjà ba mesures préventives pour to isoler déjà bâtiment comme ça côté ba ko ya ko buka ite kala part. Merci beaucoup papa. Maintenant bandeko oyo bazolela bazobakena l'état sali bango mabe fallait pas buka moi bilo mo bongo ko ko ba ni place wana. Non, toko pesa bango conseil l'état c'est l'état. Yo tongi place à l'état ceux qui aye pour ça la musala na ye, il faut respecter ye. Po ndenga bazo fungola nzela boye ezo pesa kitoko mingi. Nzela ekotana munene tokoza na ba inondation lisusu te. Bakotia ba collecteur ya mai ko za ko leka bien. Quartier Kobonga, eza malamu. Institut tobi que non ne te yoka rapé sans fil dindara trop hein. Kasi yango wana yango tozo sepela po batia ba collecteur comme ça mai se dégager mapango na biso etika la malamu. OK. Merci ingénieur ndenge po biko za ingénieur ndenge bazo sala musande ba sala boye de kota la ka boye ba canalisation ya mai ba ko tiango na gauche na droite. Bon ndenge za boye lokola tozali na côté kuna tozana na Betani. Basali ba canal déjà côté à Betani ti et kuna bakoko sala à gauche et côté boyeti et koko na oya Betani ponzela oyo ezesuka quelque part awo canalisation bakoko ndana na droite awo ndenge totali à droite donc to bakino côté la boye misala ezoke nango kitoko te misala ezotambula malamu mingi tant ba ikobuka ba désordre ezala kité ba jela basilika kité non en tout cas batu mingi bazako pesa félicitations totikali koyoka ata mutu moko te ke o boye bato nyokola biso te po basi bapesaki biso préavis depuis longtemps ba oyo bazaki na motema ya ke ba respecter l'état basi babandaki déjà misala na bango mais ba mususu bazaki na badoute nde bakoki koyima mais en général makambo ezalaka kitoko tomonaki mutu moko azosengete te yawo. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons koloba na ba o bazo sala bongo misala parce que ba la machine ba ote ko benga biso la fois passée tozaki bongo na Petro Congo vers Sir Avenue abattoir ba buka bango pe boye mais depuis ba buka bango l'année passée ba ya kali suscité et puis voilà mbote papa. Bonjour papa. Comment frère Ezekiel? Frère Ezekiel on va ni na machine. Oui na bana machine na Avenue Liberté na ngamu na bino. Na sans fil kara awa. OK. On va en les avoir. On biso yango ba buki oyo. Ezaki maison na studio mo bozaki wana nde ezaki na liboso porte na biso wana nde babuki biso nde balongoli pe gendarme oyo nde biso beto tikali tozongi mo sima nde tozila ba longola banga wana pe biso tozongisa maison po maison bana fonctionner mais kozongisa mo tozongisa ba yasu kobuka te na miso da ba limite na bango. Ça par rapport à une limite. Ça veut dire que dans la limite na biso de to longola ki maison to tongi déjà na ndenga carte vie que to zela ba longola mabanga poto ba na activité na biso. Secondo mo ba ko buka bongo ba epsa bino déjà to ba ki presque. Te ba signaler ki biso déjà ba bataba to ba signaler ki biso déjà ba to sko ba ki ba teti nde ba yoka ki te ba kaisa ki ba nga ba sakana na l'état de l'état là qui c'est bon que au pas ali. Vraiment l'état sali mabeta sali vraiment bien. Pour que banzela boza pour la sécurité na biso et pour la visibilité pe biso bato ya totekala na maison na mambebele. C'est important vraiment de basala musala bango mais elo lancenga batika te basala musala bango tina suka pour etika pe ba dégâts awati. Pour l'état za la raso ki da bani mamde bi au moins 2 mois 3 mois musala chômé basala ka souté bayaka te donc mon la musala comme boye bato basala souté et puis si bato pasi ben sandé bando sala ma inondation boena boye. Donc et ça vraiment propreté mais tu es ça qui ceux qui basali basi ça vraiment tina suka ça vraiment bien. Asi ke bo sepeli bo komi loka matanku munde ba komi na boulevard la bango kulumba ba komi na boulevard na bango bino be abo pesa couleur nina. Ah donc comme on a limité mais ceux qui donc et ceux qui en plein les la macasse. Donc en plein les macasse pe visibilité pe les macasse vu que ba ta prince au moins que côté kapeza kitoko tant mutu pas moi la système ya venir à quartier prince César on appelle la poste appelle on va na tout monde na babandal na bagombe donc c'est ça fait biso que à peine comme aboué donc c'est important vraiment tout ça mabeka son faut les bêtis dinda donc ya on to senga basa vraiment ba carnivore na bango
bakanala bango mai wana puis ba 600 tina suka eza vraiment bien, c'est important. Vous avez un sengo ndenge ba buki boki kene ba otsa bino petit boulevard da wa pe na sengo makasi. Oui, toi c'est un sengo makasi, ça va bien. Courant ndeni mai kitoko wa. Bon, mai kitoko mais courant de moi bon mais so ba bongi si vraiment eza vraiment bien. Tebi ya tambo ça pense ba lokabe ba tchape courant moi bien vu que mutu pe azape a outi pe gombe pas ape na poso vendre pe a. Debe so moto za na poso to ke limité nde ba pe ba za na poso ba ya pe a, c'est important. Yo seko yo za ba benga bino ba bino botambola ka trop ba lelo ba kilelo tambola. Tambola trop tout monde rappelle seulement moi solo pas na ata limité bon moi ba vena ba ono soin taibo pe kitoko kimia biso pe sko mola ah nde ba tongi pe na matakumwe bo moi en plaire. Tant so ba ya pe ah nde ba ya pe na bato kuna kitoko makasi donc to le long vraiment bien donc là c'est pas dans musala ba sala mais là on sait dans l'état ah qui dans musala tina suka vraiment ils vraiment bien suivi il faut ils la pena tina suka donc mbongo za teke ba détourner qui ba lia qui ba travailler boina donc ba futa vraiment travailler ba sa plan musala bango ils vraiment bien to soutenir bango nzambe pas battre la bango après ça on peut sous makasi pe courage pe force on peut ça sous bon po musala salama ah donc ils vraiment bien. Merci beaucoup frère Zakaï ko aller bien c'est la force journée malamu voilà cher ami téléspectateurs donc tout ça na commune à Massina Kandé na ben abino donc tout ça awa na entrée wana benga ngobongo tribunal puis entre quartier Boba et quartier sans fil en tout cas mais ça les autres pena na ndenge moko ya normal to moni ke babuki et population zo baraka ndenge babuki il faut ko ya ko sala kopela lombango parce que ceux qui vous les bêtis na sans fil là terrassé ils ala kutute mbote papa comment on est papa Kumbo nanga Eder. Papa Eder a vendu wapi? A vendu na Njili. Yo uti Njili hein? Oui. Ça la cop koto. Bon oui, na ça la cop koto. Ta ba robuga au réserve pour Njili, Njili aux en quartier. Oui, na ça na quartier 10. Dans la quartier 10 pour Njili pe mikolo, mo banzele zo kota déjà, Louemba na déjà kitoko, ba chinois pe kitoko, armée kitoko, en tout cas nzela penezo pe la kitoko. Ndenge moni bazobuka boita ke mwana mboka Kongomani. Décision à l'État et ça m'a fait tout malin parce que belé bazolela babouki biso mais tant que congolais et ça m'a fait tout malin. Bon selon ngai eza bien parce que eza moko ya propriété ya mboka na biso zo senga nde banzela po toza na banzela te bambouteillage eza makasi alors nga na sepeli makasi nde babuki mais problème na ngai eza ke na osenga na gouvernement lokola babuki basala pe lombangu po basunga biso parce que po toza na banzela te embouteillage eza makasi yango na sepeli makasi donc ndenge basa ba route secondaire faut apena plus vite basala ngopena avec rapidité oui faut basala ngo rapidité parce que soki bambule beti batera sezalaka te ba dégâts sale masu makasi alors faut penda l'état sala moins rapide bato basala musala basala penda moins rapide parce que po bato basala bien. Ok. Outil 10 il y a aux voisins quartier 5, aux voisins quartier 11. Bon, na outil 10 à Sainte-Agnès? Oui, à Sainte-Agnès. Autour de nini oyoketa nungu te pona kobuka. Bon, kuna na oketa nungu te. Na moni atelo monte. Nde bozomo na baninga bazobuka boye moi keto ezate. Bon, nde bazobuka boye parce que esala nango moi passe. Mais eza nango tokolo ba ke eza nango moi passe mais ezaka pona esengo ya mboka na biso. Nazo sepela na makasi nde babuka parce que po bayiba ki l'état mais bayiba ka l'état te parce que fallait batika nzela munene mais batiki nzela te bayiba koti suna balabala l'état mais nazala mo sengo place na parce que po na munde bazobuka ba osela biso makada mais esunga biso e faciliter biso parce que po malgré biso to sala koto mais mo banzela kati ezala kate ba osunga biso na mo ba mbouteillage to za nango po na kokota po na ko profiter ya koluka ko kene banzela mususu na ne sengo makasi. Merci beaucoup papa, le message est bien passé. Papa Eder, bonne journée. Merci. Okay. Merci beaucoup cher ami téléspectateurs. Donc n'engé papa Uchikoloba donc ba yiba vraiment. Ezalaka tout droit. Nzela ozara vraiment tout droit. Comme atina suka kolakisabino ndenge nini mapango bayiba kotala nanu ndako tâche oyo ndeko Jesus langango s'il vous plaît. Kotala ndako tâche oyo ndenge za bongo yepena za pena ya koyiba. Eza vraiment ya koyiba. Ayibi l'état makasi mais eza vraiment mabe tant aux tonga même aux numéros na cadastre faut que yeba vraiment esika kosomba na esika nini oyo ozotonga faut que yeba vraiment c'est très important botala sikoyo ndenge lelo mapango komi polele tikali karabo c'est parce que botonga ki bien te ba ndeko batongi bien bango basape bien ba respecter vraiment ba limite ya l'état
baza vraiment calme baza na bango dans les bords alors on va respecter et lelo nde bozomona ndenge bandeko pe bakomi en tout cas ba Congomani vraiment bo ima te eza bien na biso ndenge ndoka ya njili wa uti koloba ceux qui batie ba route secondaire eza pena important makasi parce que embouteillage na ville province à Kinshasa et comment nango bo mesano c'est parce que ba route secondaire ezate alors ndenge ba osala boye ceux qui esili vraiment eza pena malamu mingi toujours lisili kola lisu ndeko Jesu Mungu zabisale monani ninga kolobezate uti musika essentiel to komi ninga kolobezate ya kolobezate ninga kolobezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa given exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki et voilà tozokoma siko na suka ya direction hein, donc suka ya direction alors de direction awa place ya suka na loboko na ngai ya mwasi ya zomata bongo place tobenga bongo azokende eba matakumu donc azokende matakumu na loboko na ngai ya mobali quartier boba akende ko mabongo ti na se côté ya ba sep wana en tout cas musala vraiment le salama bomoni bongo ndenge bongo ya na ko évacuer alors après ba ko kota sikoyo koyeba esiko ba kobuka en tout cas ba bana masina bozala vraiment calme et mais ça vraiment je salema parce que sur ba terrasse ba canalisation et ça vraiment important ma casse parce que mvula soke beti pressure ou tabongo likolo ndinga kitaka pe pressure ou tabongo likolo tanzo kita awa et ça sikoyo dans alors tiration bozomona et siko na telemi ye akebongo na CPRK et vers un quartier boba alors na ngambo ya sans fil bozomona esika on azo kende lisusu eza akebongo kobimati na mapeti en tout cas cher ami tous les spectateurs donc nous sommes vraiment et je salue en tout cas coup de chapeau na excellence numéro 1 ya ville province à Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki ndenga baki no Kinshasa ezobonga ben oui Kinshasa yango ezobonga mais ça vraiment je salue malgré bomoni monde scarcité mais tant que si là nango et ko za nango calme bami tuko bana leka normal neto zomona lelo ba matakumu ndenge komi hein donc ba matakumu ndenge komi ba kwa mutu ndenge komi en tout cas c'est très important et voilà awa tout le monde ba signal déjà nassé alors koyebela pena na lombango et l'état congolais a vraiment plus vite possible kozo ba singa oyo kozo kisango likolo parce que soki vous le beti dégâts ko salama awa et aux apena mala mingi en tout cas ba ndeko oyo ba zoki bongo libakuya kolanda biso na nzela ya ba itando qui topena ba téléphone no sur YouTube en tout cas un grand merci à vous bozaki bongo tuluku ya ba tuli boso ba itando qui la bino kolanda bongo magazine oyo mona musala bino watakini 24 akiko sela bino na machine sans fil entre sans fil et donc au tribunal et à la prochaine émission toko kita sukoyo kita ezo salema parce que biso partout TV Zaka radio T alors bomoni binomoko ndenge
bandeko ba se plaindre ba misusu ba do ebele ba sepeli ya donc ebele ba sepeli pour couloir ba peko makitoko loka ba couloir madiako loka ba couloir kimuta loka ba vindi stade wana. En tout cas c'est très important. Voilà, un grand merci à mon équipe technique na sima caméra na zaki bongo ndeko José Mungu mona chango Lisanzambe. Un grand merci à vous pour cette belle image. Un grand merci aussi à les treux d'enfer Batumo Kobien, boss Roni Malundama, boss Yannick Malundama, merci que boss Checking Malundama. Un grand merci aussi à notre maman sociale. Maman Laura Chou, maman Banebele. Grand merci à mon sponsor privé, Charlie Wayungu, ya maman Coco Machatima 001 Héros dans l'ombre depuis Canada. Un grand merci à ma grande sœur BBC Stati Allemande. Un grand merci à ma grande sœur Clarisse depuis Hollande. Un grand merci à mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Bilamba et à maman Laetitia Kandolo. Un grand merci à ma grande sœur Lana, moi s'appelle Mazangam Banda, Zélaline Logo la Portalola et à papa Nabiso Jérémy. Un grand merci à mon vieux Derlin Mituvova Pasta depuis Hollande. Un grand merci aussi à ma mère que j'aime beaucoup, maman Marie-Claire Mwanga, moi Naïlo Adela Seton depuis France. Un grand merci à mon papa Simon Faka Stati à Paris. Il y a maman Cécile Massang Moulong Maya Bikesi Laté. Un grand merci à famille Kimona. Un grand merci à famille Lutonadio. Un grand merci à famille Lombele. Un grand merci aussi à famille Lutonadio. En tout cas, vous avez toujours branché, vous abonnez massivement, qu'est-ce que tu as notification comme ça, bien ça qui toque comme le cas d'Engezalaga. Moi, j'habite dans la côte partout, côté de mon bien bobeng, ton kitana, toyana, toko solato, la sabino devant l'éternité. En tout cas, on a bana masina, au bazabongo, libana moka, bon manifester à travers cette émission, bah commentaire nabino, bah j'aime nabino, et j'appelle à malam, tous à la page TikTok, tous à Instagram, tous à la Facebook, s'abonner massivement et sur YouTube, écoute, il y a un que tina cloche notification, comme ça, bien ça qui toko, et bandabongo, coco melaya. En tout cas, merci à les amis de Wataki 24 depuis Turquie pour avoir conseil nabino. On se retrouve à la prochaine numéro, ce qui est sous Massi à Zongité. Bye. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te mwe misale monani minga kolobeza te touti mosika